Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Na bande kolanda biso. En tout cas, direct na biso so bomoni ngai moko ndeko na bino Sankara na bimi parce que eza na makambo fona expliquer bino. Donc voilà. Donc nde toza boye en tout cas batu nyonso côté bozwami na pesi bino tout d'abord ba merci. Ba merci na bino parce que oyo bosali na oyo bozosala en tout cas nzamba pambola bino. Nzamba pambola bino donc voilà yango moni na sengi vraiment ba merci mingi. Ndenge to bandai makambo na biso ne bandeli awa en tout cas toyebaki te ke lelo ekoma na ba niveau to komi na makambo to sali. Donc to komaki déjà na niveau nini niveau to komaki nango ezaki mwana na biso Shadrach azako teka matembele to monani na ye na lobaka to bengango hasard te parce que nzamba yebaki yango to monani akina Shadrach tina ndenge boyoki mawa botuti sami bozalaki touché yango esali ke lelo bokamata bosunga ndenge bosungaki. Donc merci tout d'abord parce que na début ya ba Shadrach to sengaki ndenge nini tokokutana na mama wana po mwana na age ya ba 10 ans ndenge wana teka matembele. En tout cas yango moni tolobaki non tokolinga te mwana teka matembele tolobaki ke tokende koluka ba parents na bango yango toluka ba parents na bango tant toluki ba parents na bango to salaki appel de fonds batu nyonso bo contribuaki yango moni ke tolobaki na début tozako luka $1000 autant mama na tokutani ne alobi so bana $1000 en tout cas na bakozwa moto ekesala vraiment bien po babanda ko sala ki baza na revenu moko bo moto banda ko sala transport yango tokendaki tikuna bomonaki na ba direct ki appel de fonds tozwaki moto tant tozwi moto esalaki vraiment malamu mingi to pesaki famille wana moto na bango oyo tosombaki yango na ba après $1200 tokamataki tosombaki moto tant tosombi moto eko sala ki na moto wana ndenge tosombaki ekoma kosala en tout cas famille wana bakomi moins stable yango monike tolobaki bon tokotika bango ndenge wana te batu bolobaki non Sankara en tout cas il faut balongwa côté bafandaka ekezala vraiment bien pona bango par rapport ya côté baza mileza rekile ba minde zate batala nanu TVT eloko moko te yango moni bolobaki bon tolukela bango ndako tango comme tolukela bango ndako tomona ipe ndeko na biso yuyu mutu mosi ayokaki pe souci ndenge biso yino boyokaki souci nde biso nyonso toyokaki souci ye pa yokaki souci wana ndeko na biso yuyu tango ayoki souci wana alobi bon na minute oyo il faut ezosenga ke tokamata topesa vraiment ye possibilité asala cagnotte s'il vous plaît batu batika na kobenga vraiment tozo solana makambo eza important ndeko na biso alobaki batu basala vraiment asala cagnotte s'il vous plaît bappelle yu mutu mosi abengaki ngai tango yu mutu mosi abengi ngai ayebisinga no Sankara est-ce que koko accordé ngai na sala vraiment cagnotte eza pona mwana tout ça natali nga bi oh eza vraiment bien par rapport ya ndeko na biso akoti na souci na biso loko akoti na souci na biso esali vraiment bien makasi tokamata tosunga pe Shadrach yango monike asalaki pe cagnotte en tout cas tozo féliciter ti siko merci tangu tokamati asali cagnotte na ye cagnotte ezaki ezolakisa par rapport à ba montant ndenge azosala après toya kokoma na cagnotte wana na suka nango tokomi na 3200 euros tant ekomi na 3200 euros tolobi bon en tout cas eza eloko moko bien ndeko na biso pe yuyu abisinga bino Sankara ndenge eza wana na 3200 euros ngane naza wana kokamata $50 ekozala vraiment bien par rapport à $50 wana par rapport à ba crédit ndenge na tchaki mais 50 euros par rapport à ba crédit ndenge na tchaki mais mbongo nyonso na kotindela bino vraiment ekozala vraiment normal par rapport ya
bosunga vraiment Shadrach parce que situation na ye bato nyonso vraiment monde entier ba contribuer ba yoki mawana histoire à Shadrach yanga na baki bon esali bien problème ezate so mbongo wana ekomi ekesengaki tokamata to pesa mbongo wana na famille wana ezala vraiment esunga bango tokosala ba boutique tokosala ope tokokaka kosala par rapport pe tozaki na projet pe na mbongo oyo ilinga me pa yuyu après aye kosala ki non yuyu mutu mosi abenginga bisanka ndenge eza boye bakangi mbongo na bato basalaki cagnotte wana soki lechi soki nini to bakangi mbongo wana yuyu mutu mosi abisankaka bazosenga ba justificatif donc il faut tokamata tozala neti na mbongo bapapier oyo ezolakisa donc na bapapier oyo yuyu asenganga bapapier lokola acte de nini photocopie mukanda mama donc pièce d'identité ya mama na Shadrach asengi ngai acte de naissance ya Shadrach po basengaki yango et puis asengi ngai justificatif oyo ezolakisa ke mama na Shadrach aza kobela po cagnotte wana bit nango ezalaki ke mama azobela yango mwana azoteka matembele il faut kotinda facture ya hôpital oyo esika mama azalaki yango nasalaki ngabi ba yuyu y a pas de problème tikanga nasala ba papier po ezalaka bien na ndinga ba Shadrach ekesala bien nasali pe ba papier natindeli photo na identité ya mama Shadrach natindeli pe mbongo ya natindeli nini facture hôpital et puis à part facture hôpital nakamati natindeli pe acte de naissance à Shadrach tant bazui yango après esali kie ndenge zabwe na minute oyo il faut sikoyo ba décanter situation après ba yeko décanter situation ta ba décanter situation ngana to solara chaque jour nazana ba preuve nazana makamno to solana yoyo ta ba tindeli situation wana azui situation ngo abenginga bisankara gloire à Dieu nzamba sali vraiment bien na minute oyo esenga ke ngai nde nazaboyo faut kutana batu nanga fondation po azana fondation ndenga lobai nanga faut kutana batu fondation so kutana bango comme ça boyeba ndenge nini bango bakopesa yo mbongo bango fa bapesa mbongo pourquoi parce que ngai lokola makambo nasalaka awa ya kobundela mboka ekesala mabe soki bilongi na bango emonani peut-être bakokolandela bango na partia kisasa ngabia te yuyu ko sekete na ote ngai bakomonana te so baremettre ngaka enveloppe juste pour la transparence na kokamata mbongo na kokonte yango na miso ya batu na kamata topesa mbongo excusez pardon ba appel ezokota na kokamata mbongo wana tokamata tosunga famille ba Shadrach mais na ko filmer penza batu na yo te ndengo lobi nde na osala après yo sala ke bon ça va na otindela yo mbongo wango na zwango déjà sanka ezaki pasi pona zwa mbongo wana ngabe ate nzamba sungi omoni nzamba babola tika babola te yango yo sala ke tangu ndeko pa zwi mbongo abisinga bon sakara siko na minute ndenge za awa biso na kotindela yo mutu aya kotikango ngabi ya pas de problème na tinda na mutu mobo solola aye kotinda mutu na ndako epa na nga to solola tokutane pe na mutu to bande solola to sololi par après mutu nga sanga bite ngane na aboye ngana za mutu ka fondation te ngana za papa ba yuyu ngana za papa na yuyu mais nde na za boye papa nga za tellement gentil to sololi kutu to prier pe aza muta priaka makasi apa tuninga mais projet ni bozana ngo soneti mbongo ya appel de faux basalaki pona mwana na Shadrach ngabite so mbongo ye tozana bato to consulter bango tant to consulter bango bakozwa mbongo wana ekesala kie to yeba ndeni to sala par rapport nde to lakaki batu déjà kie il faut to réaliser rêve ya famille wana o ba uti pena na ba misère ezosenga vraiment kie to salela bango boutique puis ndaku tout ça et puis to landela pe bango donc prévane que même Freddy o azalaka na biso awa malgré ça la boutique mais to landela évolution na ye tout ça la boutique malgré pe baba na ba Shadrach chaque samedi ayaka kozwa cours na ndaku apa cours na ndaku ba problème na bango ba famille to koma de famille to sala rango to sala ba besoin na bango sans importance to senga pe bato mbongo tout ça po eza déjà ko sunga tango zo sunga gauche pesi droite yebati. Donc en tout cas yango moni to lobai ke bon na minute oyo yuyu mutu mo singa bon sankara lobi na otinde lombongo na banyozela mbongo après benginga lobi nango abibo sankara na ngana to solana na popa mbongo déjà pour nazana ngo na maboko ngabi OK y a pas de problème yuyu singa bi est-ce que mbongo wana yebisanga na boutique na kisasa ekozala ba combien
vous excusez pardon abi boutique na kisasa koza ba combien ngabi non yuyu boutique na kisasa eza ça dépend boutique il y a 1000 eza il y a 2000 eza il y a 3000 eza il y a 5000 il y a 10000 même si 20000 même à 30000 ça dépend ya bozwa mutu mais ndebi so tonga to sala mama na boutique so tozata net exemple moi 2000 to ko sala boutique moko en attendant to zu local moko ata ya loyer pour futa loyer na ye to koti ba marchandise et que ça là est bien so to zata moi 2000 to ko za mwanda ko moto chata budget moko ata moi 500 600 pour ba futa kata 40 nini mbongo muso ego tikala ego sala bango pe mususu to sombela bango ba bilamba to somba musu mo ba TV o ba kotala na bandaku ba mbetu po ba uti vraiment na niveau moko pena délicat niveau 0 yo abia non ngane na boye en tout cas na kanisa kiteke ko sala ba monta wana ngabi oh esala ba 2000 obonyango ebele parce que nde to aboye mbongo ya Shadrach wana oyo batu bachaki eza lokola na dollar ya lokwa $3500 mais na yebite soki omonyango ebele yo zo proposer nini après yo abi non ndenge za boye na minute oyo ngai soki na kotinda mbongo ekezala il faut na pesa bino $600 ngana se yuyu mbongo eza mbongo ya ngai te eza mbongo na yote eza mbongo batu bache tangu si $3500 yo solo botindela nga $600 yebisanga siko na $600 po basala nini na boutique mo eto sala kezala te na nini ndako ekesimba te après singa bibo na bakiseli yo 200 na chelo kola 800 ngana bi yuyu mbongo eza ya ngana yote tango zo bakisa neto ndire yo mutu ozo pesa mbongo soko pesi $800 po to sala nango nini abi bon saka toke ne musika te neto to kakolelo toke musika te na opeso $1000 ngabi opesa $1000 po anya bite na opesa $1000 parce que nde kanyeto ta sala kyango nga ezalaki pe na compte ya fondation na nga na kamataki na pesi batu musupe bambongo na dépenser pe bambongo nga na bi o dépenser bambongo mais mutu na mta na chance na ye so batu batiaki mbongo po batuti samaki par rapport ya mwana wana oyo ezali ke batu bazalaki na souci na ye ateka bamatembela zo uta musika histoire ne pesaki pasi yango batu batiaki bambongo yo lingo tinda $1000 na $1000 siko yebisanga siko bon ça va yo nga na ndimi na nga $1000 lokwa na ndimi $1000 nga na minute oyo $1000 eza na condition que il faut na sala direct na yebisa batu ke sur $3500 donc 3200 euros na dollar $3500 yo so pesa nga $1000 po nga na za na transparence parce que banda na banda makambu oyo na zalaka toujours na transparence so muta peselo ke kendaka na destination na yango moni bato ebele bo pesa nga confiance bobi ke non bato ebele basala yango te mais sankara ozo sala yango bien ba fondation ebele ba ONG ebele sala makate mais yo zo sala yango bien est-ce que vraiment ngai sankara poza na transparence il faut na lakisa bato $1000 asinga bo sankara de toutes des façons wana langage na de toutes des façons je sais comment communiquer donc nga moko na ko communiquer na ko yebisa batu toi ne prends pas la tête na ko yebisa batu ke na salaki boye na sungaki boye na sungaki boye na salaki boye ngabi bon oko sunga na yo sali boye mais za mbongo ya ngana yo te za mbongo ya Shadrach ana chance na ye batu bat cotiser ba mbongo ngana za na poto na yebi passe ya mbongo donc yango monike na ko lingate eza ndingo na prive singa bi bon na ba papier osali saki yo na ko lukelo ata mwa $100 ngabi yuyu façon zo sololo nde yo ngo kabela nga mbongo ondire mbongo ngana yo nga $100 na sese ba papier na tindela ko po mbongo wana eza débloquer ko pesa ngango te j'en ai pas besoin na tina nango te mais ngai souci na ngai ezali nde mbongo ya ba Shadrach eya ata $1000 ozoloba wana eya ekesala problème te après ayo yebsanga bi bon ndenge za boye pesanga kombo pona tindelo $1000 wana ngabi OK y a pas de problème yo tindela nga $1000 ponga na sala direct na laksa batu ke dans $1000 donc tokoka suko sala ba projet belé te pona ba Shadrach déjà lokwa neti lipamboli moka batu moi donc to bloquer nga na yo mais ngai naza na transparence na yebisa batu ke nazak mbongo oleza la $3500 $3200 oyo bino bo pesaki ezakaka $1000 après bi OK après rappeler so bi bon na otinde pa note na papa ndimi alobi ke na kotinde pa na ye comme ça ya pesa yo ngabi OK y a pas de problème ngana zo ata 1000 wana comme ça na tuna batu avi na bango ponga na sala makambo nga moko te na tuna batu $1000 ezali awa est-ce que na pesa to sala nini à part na $1000 wana après yo abi y a pas de problème après yo benganga abisinga lobi nango
comme prévu que baya na $1000 pour na sala direct na lakisa bino que tozaka na 1000 ba Shadrach moto sala bango sumaka na bango susu eza ba rêve na bango ezati. Après mbala moko aipsing le loye obenga nga bi bon ndeza boye Sankara nga vana pia $1000 wana feza la conditionner il faut benga ba mama wana na famille na mobimba baya po nga na pesa $1000 noki te na opesa su $1000 te na senga bi yuyu na debi ozawo siplienga na yebisa batu ke ba chambongo na kanyoti na yo na yebisi pe batu a tout moment ba chambongo na kanyoti biso awa tolinga kozwa mbongo ya mutu te to na transparence tango yo bandelo bana peso 100 po na boye comme ne tunde mbongo na yo dans la minute tango lo ba famille mo ye awa est-ce que famille ngo tango ya ba pesa bango $3500 oyo ba famille ba sungi bato ebele merci déjà na do pesa bino est-ce que $3500 wana ezali ezate et alokola yo yuyu o dépenser $2500 o eza ya compte ba Shadrach mokenda ngo na ndenge na yo moko siko na $1000 makamu nyonso hors des alaka ngai nde mutu nazo sala nazo ordonner donc cela veut dire nde tozabo ngamo na yebi bato nazaka na bango tongo midi pokwa donc na yebi ke na ko pesa pe mutu mususu mbongo boye akoli yango sulobi bakomo zongela nga na oya osenga bino suste ngane mutu bayaka chaque jour liboso porte na nga bako bandolela loko eza $1000 nga na kotuna batu ndenge ni na $1000 wana to sala nini na $1000 siko batu nde bako pesa nga ide na $1000 msu to sala boy mais comme a pesa $1000 o ezaki ngai $1000 ngai o to bandi ko somba ba moto to bandi ko sama makambo to alobi fo famille wana ezala apenga na seba yuyu na moni msunga na to se comprendre te ngana oyebisa batu nyo sabi non t'inquiète pas de toutes les façons ngana oyebisa batu ke yo boyi ko zwa mbongo et puis na ko expliquer monde tie ba lukelanga famille wana ponga moko ndefo na pia bango $1000 ngabi bo so za luka famille wana pourquoi na bandeli yo lukenga to sala canotte o lukenga to sala canotte parce que omona kike affaire à mwana wana etushaki monde tie yango ye lelo to tala ba faire ba bano ba lasso bazana orphelina so to sunga bango to sunga banani to sunga responsable orphelina ayebi nenga sala ka makambu yende ako orienter ako ordonner ndenge nini ako sala pona bana wana ndenge moko biso awa tango to swaka mbongo ngana swaka mbongo ngamoko te na swaka mbongo to sala kango biso nyonso après to kamataka to yebisi pe bino ndenge zali et puis awa eza pona mbongo te poso daki pona mbongo nde si Freddy to sala boutique to tika yi nde si ba Shadrach bazwa moto to tika non biso eza pona mbongo te mais na bolingo to zalaka nango pona ko luka ndenge ni to ko orienter bango ndenge ni to ko zana bango po biso moko pe tango ya lobi ba makambo ya dispatcher biso pe to zape na bakamu susu ba Gervani awa bazana na pe bazwi ba mbongo te to ko ka po dispatcher mais to dispatcher te parce que to yeba ke mbongo eza destiné pona Shadrach to ko pesa ngo pona Shadrach to ko pesa ngo te pona biso banini yango moni suite à direct on a lingaki na expliquer bino to za na transparence donc ezala normal parce que yuyo aipsinga Sankara na ko loba na ba Facebook ke yo boko pesa numéro ba mama no boko laksanga ba mama nga bime ba mama na yo solo boyebi bango wapi biso to sala ka makambo wa monde tie bazo mona ki nde to za boyeboye déjà sur $3500 o laksa $1000 et pozo proposer nga na peso $100 par après na yoko kuta na sikoyo na famille na bango na fc bango metala makambo yuyu azo sala moka bendinga pembe na bino Sankara webi teke yuyu kutu ninga zawana aloba pena nzamba yebi ninga sala makambo na donc ayebi ninga salaka atuka makambo ya Sankara oyo ndenge Shadrach ye nzamba yebi ninga tindela nga makambo na yebi idée azana ngona mutute na yebi makambo azana ngona mutute da yepe koloba mabe na ete na sengeka merci na ida zaki nango na initiative azaki nango mais suite kaka na yena expliquer bino ndenge nini bino boyeba ke sur $3500 yuyu azana $1000 et puis expliquer nga ke non mwana moko akufaki azaki na cancer famille ya bana wana ba contacter nga bazoluka ta mbongo bambo mebembe ba contacter nga yikutu nga moko Sankara tozana ni bon nga mo pe na mo ba problème ebele donc cela veut dire apesa mbongo te ayebi mbongo na ye ndenge ni a utiliser ngo ayebi mbongo na et puis mbongo eza vraiment pasi parce que na ba conversation nyonso na ko bimisango na che awa ndenge to banda solane du début à la fin ndenge azo yebisanga ke en tout cas Sankara mbongo nyonso a Shadrach ngala kolongola kaka $50 mais tango mbongo ekomi na maboko na yebo yebi mbongo ezaka sate ezaka démon ndeko nanga mwasi a changer langage
donc lelo kutu donc akenanga vraiment na ndenga discussion na yebise na odiscuter na otoza ndeko nanga mwasi et puis toyeba ino bandaka la toyeba ino lelo te nga mona zaki na poto mais nga na kolingaka na expliquer batu et ezala vraiment malamu po eza mbongo na nga te eza mbongo no yuyu te donc biso tosala na transparence yango nalingaki na expliquer bino ndenge nini boyeba par après atindelinga babato ebele sankara koloba te sankara bomba kaka boma moto siko nayebi te bato ya atindelinga na boma moto anini eza mbongo na nga te eza mbongo na ye te moto nini nga na koboma naza mpe na problème na ye te apart makambo ya Shadrack oyo naa na problème na ye te donc naza na problème na ye te naza na eloko moko te biso awa tolingaka vérité tolingaka transparence tolingaka sincérité yango moni ke nalobi bato nyonso bapesaki ye mbongo bino moko boyebi makambo nini bosala so bosenge mbongo sabon so epe $1000 na boloba aluka su bato mosusu soki ya kolia soko asala ni bino moko boyebi makambo bosala mais nga en tout cas naza na makambo na kosala te essentiel nalinga nayebisa bino kaka vérité ya lisolo oyo yuyu mutu mosi si 3200 € oyo bopesaki ye mbongo na biso apasi ya monde entier ya mokili mobimba mpo bato baza kobenganga sankara natinde pa na yo to natinde pa yuyu mpo na olinga nasala na karte na olinga nazalisa bango kaka bopesa yuyu nasalaki mabe nayebi te peut-être mpona ekomela biso boye lelo bana wana baShadrack mama na ntango na annonce nouvelle a regretté makasi atuninga bisaka nayebi te problème ni ezolanda ngai na famille ube balingi ka misère continue be nasala ni esalinga na mawa mwana na Shadrack de analakaki bango akoya samedi awa yo continue bacours na ndenge continuaka tolaka bango ke tozo réaliser déjà rêve na bango makambo nyonso donc soki biso to stopaki makambo ju tolinga tozwa ndaku oyo tolobaki eza cher na bafrais biso to engagaki to stopaki yango mpona nini toza kozela contribution ya mbongo ya yuyu mutu mosi ekoma po tosala bango makambo une fois pour toutes yango moni bato bolande ba direct na biso tolobaki tokomi na dernier virage po tokamata tosunga ba ndeko na biso ba Shadrack balongwa na vie wana bazwa pe vraiment sourire basepela pe na vie na bango yango mo tolobaki no dernier virage tokozula bango ndako tokosala bango pe boutique po tomona i moto yango moko moyen baza na revenu ya moto ya pamba ekosimba te yango mo tolobaki moto ya pamba tosombi na biso moto tokoki pe kotika bango so eza mpona mbongo tokoki kotika bango mais eza mpona mbongo te yango tolobaki no tokotika bango te il faut tolandelaka bango tolandelaka bango yango moni yu mutu mosi tanga propose nga $100 o nga na tiaki bapape na yebisi ye ngai awa na tiaka kutu bambongo na nga mosusu babato basunganga donc na besoin $100 na te so nasalaki bapape na eza po olobai mbongo ekangamaki yango napesaki nini donc ngai kopesa nga $100 wana te na nango besoin te apa bando tuna nga nde na expliquer bino bon nakopesa neti mwa 600 mais boutique onde eza cher boye abandi kutaya moneta silika en tout cas ndeko mwasi yu mutu mosi naza na problème na yo te merci na idée ozalaki nango merci na volonté ozalaki nango malgré na suka okomisi yango mabe mais nzambe asunga biso nyonso toza na problème te bite eza kaka ke toyeba ndenge ya kosunga babato nyonso donc voilà en tout cas ezalaki ya bino sankara dekuta ndeko na bino na expliquer bino vérité ndenge makambo ya mbongo ezali cagnotte ya Shadrack ata toza koluka $100 ata toza koluka 200 soki bachata $10,000 nga pardon soki bachata na bandeli cagnotte ya mutu na mutana na chance na ye soki aza koluka ata $100 ata $50 mais soki bakamati bachelie $10,000 oloba teke te yo oza koluka $50 zwa non po mbongo wana eza ya baposhi na biso te eza mbongo bato bazokotize eza mbongo ni ya Sankara ni ya yuyu mutu mosi eza bato nde batie bambongo na bango lokwa boengagaki bambongo na bino eza chance ya mutu cagnotte ya Shadrack tokozwa teke te na longola mbongo me nasalaki boye po soko lobaki ya msu Shadrack te bato yanga batia na bango mbongo te soko lobaki ya msu makambo ya matembela Shadrack te bato yanga batia na bango mbongo te so lobi na nenga yo moko ngai fondation yuyu na aluka mbongo msu baopesa na bango te mais au profiter na cagnotte ya Shadrack ya mwana bato esali 3500 yo banda kokota na tialaki boye nasalaki boye non bato bazako chate po yo sala bo bato bazako chapo na mawa ya famille wana batalaki bano musu bana bakosheko batimba mama wana zobela batali babano nyonso tout ça banini en tout cas c'est regrettable eza mawa en tout cas na regretter makasi j'ai même des larmes aux yeux donc natali penanga bi mais comment bato tokoko matina ba niveau oyo donc voilà en tout cas merci na bato nyonso oyo bolandi direct oyo en tout cas yu mutu mosi peu importe makambo expliquer biso
eza mbongo ezaki destiné pour na Shadrach 3500 dollars na ye na mawanzambe fa ko tika 3500 dollars ne même rolongola fa ko longola ta 500 ata soki 200 motindela ata 3000 dollars na ye mais olongoli 2500 olobo tinda 1000 dollars malgré cela otinda 1000 dollars nandimi ngabi OK tinda 1000 dollars na expliquer batu to compter en direct non 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 faut famille wana ezala yo ko fandisa famille batu déjà 3500 pesité 1000 dollars kaka oyo yo kamati ozwi yango bandaki da 600 to banyo matonezo teke loko tioko mina 1000 dollars obandio la biso chantage ofandisa famille mobimba ya batu en tout cas c'est regrettable en tout cas bandeko na ba combattant bandeko na ba congolais bandeko na nyonso en tout cas ndeko la bino Sankara ngai nazo sala makambo na ndenga bien na osala makambo teke to kamata to liambongo so da ya ko liambongo ndenga proposer nga 100 dollars ba pape na ngalo ba pesa nga 100 mamonika na expliquer nga bi o yo to sango nire yo ngo kabela hambongo bien naza na besoin na ngoti na besoin ni ya 100 ya mbongo wana yo pesa kaka ba Shadrach ba sungama donc merci samedi tokozana Shadrach comme d'hab bagoya awa na ndaku ndenge batangaka tout ça donc voilà en tout cas merci na batuno so bochaki bambongo botuna ndeko wana bambongo a Shadrach ya lobi Shadrach azako lukaka bazako lukaka 1000 dollars donc lisona biso débit ya moto yango kangami na bité bazako lukaka 1000 dollars yango moni ngai lokwa bazako lukaka 1000 dollars nga kanyoto wana mususu bambongo mususu ya Shadrach na chango pe na compte sa fondation na ngai ifaka bisa biso ke yazo luka makamu na fondation na ye bo ba papia fondation pe zalaki teta to sona suka bino bambongo pe wana esalinga pe na sala ba papia ba fondation makamebele bele expliquer makamebele bele donc ngai loko na kangi kaka ndeko na yo expliquer ngai ke yuyo alobi ke en tout cas nzamba ebinenga sala ka makambu na nzela Sankara na nzela ya Shadrach ya Zwimbongo en tout cas merci na batu nyonso oyo bolandaki direct oyo ngamoko na bimie longi na ngabo moninga Sankara merci beaucoup na batu nyonso bolandaki en tout cas samedi samedi tozawana pona bandeko na biso ba Shadrach bagoya donc awa tozaka na ordre mutu nyonso azawana oyo nyonso atindaka oyo nyonso yakaka epana nga Sankara et puis toyebisaka bato makamde tokosala tokendaka tina ndenge tokosala to réalisaka tina ba rêve bato donc yu mutu mosi pona 1000 dollars yo lie 2500 bato opesa biso ba condition teke mama wana fazala bandeko alfa bazala nokitenga na koyebisa bato ke soki yo boyi ko lakisa adresse oni to retrouver ka puis opienga condition ke en tout cas ti lobby soki nazwi solution te yo yebi makambosa na 1000 dollars mama salama na 1000 dollars eza mbongo na ngate eza mbongo bato batindaki 2500 de jo salaki makambo donc continuer pe na 1000 dollars wana soko sa nini ngana za na problème te na ngana expliquer ka bato po na bima mutu mabete donc na ko bima mutu mabete po awa biso sa makambo solo soki bato bomesana ko sa makambo balukuta bokosi bato bozwi ba mbongo bolie awa eza bongo te awa bena to lakisaka na mutu ndenga ye na ndenge to kei na ndenge to réaliser rêve bato na ndenge to sali boye na makambo to kosala to sala rango donc merci bato nyonso boyeba ke rêve ba Shadrach et sala masuste po yuyu mutu mosi 3500 dollars akangi yango aliaki de 2500 dollars akangi 1000 dollars azopesa ba condition bele fo famille mobimbe fanda bena netiki nzonzi po apia 1000 wana a sauter makambo na ebisenga bi eza lokozo respecter ngate po ngai obande na ngana debi na yebisa bato bachi yebisa bato bakangi mbongo zo yepa na nga osolaka chaque jour nazana ba conversation ngana yo donc o discuter na nga te na place o discuter na nga yebisa ba bato ndenga pe la yebisi ba bato parce que mbongo eza ya Shadrach so bato bachiaka eza po na Shadrach lipambo lia bato bakanga ngote bato bazwaki mbongo po bapesa Shadrach famille na bango ba réaliser ba rêve na bango kosa makamnyo so kosa ndeko a biso na page officielle Sacré Kuta awa to kosa ate a to loba vérité donc so na zwe lo te na loba teke na zwe loko ne makampoza ko proposer ngai pe na lobby yango awa donc voilà obanaki d'abord na ko débloquer les bino neti 600 eza mbongo poche note mama o débloquer les biso 600 mbongo note mbongo eza 3500 bon na mati 800 ngabi oh mais makampoza bisanga eza na sensité bon na mati 1000 comme ça na lukelo pe 100 oyo ko cha non ndeko franchement je suis désolé nana ba estime belé pona yo ba combat na yo makambo sala mais awa to loba bo solo to loba vérité ya omoni na yeki ko yebisa batu nyonso makambo nyonso ndenge zo leka ndenge eleki
Donc voilà, ya lobi akoluka ba mama wana na ndenge na ye luka ba mama na ndenge na muta boy mbongo azati. De toutes les façons ba tout ba comprendre que $1000 nde mutu eza na maboko na yo. Donc tokolia même pas $10, tokolia même pas $1. Yo sa makambo sala po ebisinga après suna sukobi no soki pezo umela na ko utiliser $1000 wana muta ko sala eloko azati. Eloko lobi na nga langage no ya suka oyo ngai na yo to committee ya kobendana après na mona yeke no na place to bendana za mwana mwasi na respect ba mama na ko banda ko luka na discutaka makambo ndenge wana te. En tout cas merci vraiment. Donc ba mama Shadrack ne bazawana ba koya samedi to continuer ndenge batangisa bango to kopesa bango to pesa bango to kosunga nde to sunga bango. Pona ndeko na biso Freddy photo futela ye loyer na ye fin du mois de juillet kokaki pona ndeko na biso pe Gervani po to zape na baka ebele. So ata 3500 wana Shadrack yaki to longola ta soki 500 na compte na biso to pesa ta Gervani to pesa ta soki Freddy asomba congélateur elinga eza malamu mingi mais ba longoleli biso ango na compte sa fondation yu mutu mosi o mbongo bino bochaki eza fondation na yete mbongo bochaki eza pona yete eza pona ba charge na yete eza pona makambu na yete asaleli appel de fonds à Combo Shadrack et donc notre frère Shadrack et Zalagite et donc Shadrack et donc Emmanuel et donc Nani et donc Baedo Belé Zagite. Donc voilà en tout cas et l'on a le bagaka o nyosa ngatinda mbongo pona kanyota ndeko na biso na kikwiti bo pesa ye suste po bongo na dernier makambo ebandi awa à part biso moko nde tozana kisasa so lingo sunga babatu tozana bango sunga mbala moko na kisasa. En tout cas merci ndeko na biso Freddy Ndongala les Irlandais azana Irlande mbetu li médical yaki déjà poto meka ko sunga ndeko na biso azana kikwiti totindela li médical o ezalaki idée ya cloclo original azalaka na biso awa. En tout cas merci na batu nyonso na boyaki boyeba lisolo te bato bakaisa neti mbongo ekangama bezate mbongo déjà bazwa yango mbongo déjà yoyo azwa tant bakanga esali 2 mois. Donc 2 mois ya mbongo wana ezaki ba explication bakangi mo ba tant na tindi ba papier ba débloquer makambo nyonso mbongo ezwami après tant ka mbongo ebimi alobaka olongola $50 mais abandi sikoko kotsa ba compréhension moko. Donc mari to na débat moko ya makambo ba politique na ebisaki en tout cas nga nazana na makambo wana te biyo ye makambo ba débat na bino. Donc voilà en tout cas merci na batu nyonso bo contribuer ki pona ko sunga ndeko na biso Shadrack mais malheureusement ndeko na biso Shadrack ba rêve moyens à la réaliser zate pour mutu a bloqué yango. Donc voilà mais moto ezobula. Donc voilà samedi tokozala na mama ba Shadrack tokozala na ba Shadrack awa tokozala na bango nyonso ndenge bayaka kozwa cours après oyo ndenge to sunga bango kaka to continuer ko sunga. En tout cas nzambe asunga to bandela susu ndenge nya koluka ata ba mbonga mike wa yoki mawa tuti sami po to sunga vraiment famille wana oyo bazo subir vraiment makambo nyonso eza ya escroquerie parce que baza vraiment escroquer mbongo na bango il fallait que koma bato apoto mbongo mawa mbongo apasi. Donc voilà en tout cas merci bonne soirée na bato nyonso bolandaki direct nzamba pambola bino merci beaucoup yango na vérité.